Tant na komi kuna na kutalina colonel nango azape pasteur na pesi papa na ngana bambote mingi ayebisa jeune homme ça va bino je suis bien par la grâce de Dieu ayeko yebisa ngai alobi oza arrêté mais mutu accusé yo eza évangéliste Roger Baka par rapport à message au pesaki. Je ne sais pas si je n'ai pas le droit de le faire. Tant on a lundi papa Roger Baka zolo baki non tant on bakangaki nganga na bengaki ye pour na ebise que non papa naza arrêté pour na yo la tiko benga évangéliste Roger Baka te pe na zalaka na numéro na été. Je reçois l'appel de ce bien-aimé que vous dites que j'ai fait arrêter. Il me dit bonjour papa Roger. Je dis bonjour mon frère, comme j'ai l'habitude d'appeler tout le monde. Il me dit comment ça va? Je dis je veux bien. Mais on me dit que toi tu vas faire arrêter. Je suis arrêté ici au Pécrim et voilà. Si je dis bien c'est lui-même qui m'appelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a informé qu'on a arrêté. C'est lui. Je dis papa dans l'autre kindoto. Mais erreur nanga na sala ki fait na lukande ko nanga pembeni na ndoto wana na lieu public. Erreur nga dazo reconnaître yango wana. J'ai levé copie de la déclaration du monsieur. J'arrive, on ne l'a pas interrogé. Il a avoué de lui-même tout ce qu'il a fait de mal. Contre des déclarations politiques déjà, contre ma personne, j'ai regardé, on m'a donné son PV, le procès verbal. J'ai lu, je l'ai regardé, j'ai dit, mais monsieur, mais pourquoi vous cherchez des problèmes inutilement? Mais papa Roger Bakaza a 5 bolimbisi. Papa Roger bolimbisi 4 fois. J'ai dit papa Roger Baka, pardonne-moi, je suis ton frère. Pardonne-moi 4 fois. Na fuka m'a quitté. Monsieur se met à genoux pour me remercier. Je dis mais il faut remercier l'Éternel. Na fuka m'a quitté. Pardonne-moi, je suis ton frère. Ayebi singa, papa Roger Baka ayebi singa, il faut lo banyoso. Banani bazana simana yo. Papa Roger Baka abimisi téléphone na ye. A continua compte na ye a continua monde à YouTube. A comment la ki sa ba titre ya ba émission ba sala ka pona ye. Abitala bato ba titre ni nawa. Kenazando ki ba nini. Yo po komi na nombre ya bato yo ba olo telanga bandoto ayo eza clic mobimba obino pour sala. Ce qu'on appelle en français l'imputation dommageable. Il reconnaît qu'il a fait une atteinte à ma dignité et qu'il appartiendrait à une relation qu'on appelle association de malfaiteurs. J'ai vu papa Roger Baka à Zoleka pe à Leli. Nakolela papa Roger Baka lobi akangisa kingaite. Mais tandis que plante na connaît zalaki na kombo na ye. Là de 1 de 2 lobi ki a fouté la kinga amende. Tant na moni vidéo na hôpital to gangi. J'attends 19h40. Mes frères, ils donnent leur petite contribution. Je prends mon argent. Je paye pour lui. Parce que moutaki otiki la ngambon wa amende eza prophète Pachi Bomolo. Akotiki la ngambon wa amende pour na futa. Amende o bachela kinga ngana ngolo la télévision te ngamutu na discutaki amende na ngai. Le quoi nazana mutu te o kosela ngaba démarche, j'ai appelé le prophète Pachi Bomolo. Pasteur Bomolo a ebsinga discuter ngana oya otiki la yo mbongo. Na discuter prophète Pachi a kotiki la ngambongo. Naza vraiment surpris à Royoka papa Roger Baka, il est azoloba, puis il est en train de pleurer. J'ai accepté d'être insulté à cause des doctrines. Voilà. J'ai encore pleuré aujourd'hui. À cause des JF Ifongé. À cause de Alina. À cause de tout ce monde qui ont pris le temps d'être insultés en m'insultant. Tu m'as dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Et tant que vous avez raisonné, je moto nokula ne kala na bomwana. Abanda oluka makambo makasi. Soki e yindi, amona komi kolela. Ata ba parler bando côté la bien mono na elongi na ye aza innocent. Quand j'ai vu cela, na raisonné ami na nga oyo. Papa Roger Baka tiklo ko futela nga amende te ya l'état pona bima. Amende ya l'état na futaki na futi yango na mbongo na ngai moko ezalaki mbongo na ngai sombela ba ofele biloko. Papa Pachinda edaki ngai po aya kotikela ngai amande wana. D'accord. Papa Roger Baka tokani ke na sala vidéo na senga bolimbisi ya bimi na ye akeye. Na absence na ye na sala plus ou moins 3 vidéos. Tango waye ayoki yango le bité ifuna bandela. Papa Roger Baka na senga ki pardon a pardonner kinga maisaki na ba condition. Condition ngo na démentir message, moi j'ai refusé. Tango aye. Et puisqu'il a fait une décharge, de ne plus les reprendre. Et que quand il sortira, il ne fera plus ça. Laissez-les partir. On dit non, ça ne se fait pas comme ça. Nous devons appeler
le présentateur de l'émission, et lui. Parce que le droit des réponses, pour ceux qui connaissent la télévision, c'est fait sur la même chaîne avec les mêmes personnes. Moi je dis non, c'est pas important. La police criminelle, a dit na bandela na misu na ye. Après singana ba piste ndinga ni na olobila. Na ngaki na ngoloba susu makambo te, suite ya mensonge. On a moni. J'ai confié Papa Roger Bakaza vraiment acteur à retourner film bien. Suite ya mensonge, on a moni ndena leki. Tant Papa Roger Bakako si kinga a foutela kinga man wala les infraction te. Infraction comme na zolo baboy pour la qui ne sous IP crime. Papa Roger Bakalobi a foutelinga amende. Tant Papa Roger Bakazongi na zongi na page nazalaki a sengi na bandela ko sala vidéo na misu na ye. Vidéo pe et salemi. Na vidéo na nga na démentir te. Papa muso ba komela kinga ki na démentir non. Na sangi bolimbisi na loba ki boy. Bana nzambe nyonso oyo na lezaki bango ndenge na pesa ki message ya Papa Roger Baka direct ne sikana lukaye pembeni na ye na message na lieu public ba pardonner ngai et puis Papa Roger Baka a pardonner ngai. Mais bi que Papa Roger Baka zala bituma me batu mingi ba profiter na vidéo wana po ba détruire ba limbisa ngai ndenge na pesa ki message na lieu public. Mais eza ne sika mon côté nga Israël nage la tikelo koloba ke ndoto wana eza lokuta eza ne sika mon côté. Si mango tant Papa Roger Baka moni vidéo na zala ki tellement content. Ezala ki moko ba condition avant batika ngai. Je comprends mais comment kini. Loko na pesa ki message yango na EHP Media, il fallait pardon na senga kele kaka na EHP Media. Je comprends EHP Media ba ki kaka ke na zo démentir. Moi ba boya ko bango ba boya ki ko legisa message parce que eza propreté yo nzamba la gisho loko na suko démentir. Monsieur ne faisait que pleurer. Il demandait pardon de ne lécher pas. L'audio que vous avez entendu, il disait ah, donc au titre de la bon, il a un coup fort. Donc, on dit, on a cette émission. Maintenant, ce qu'on va dire, pour diffuser, madame a refusé. Ils sont là, ils connaissent la vérité. La vérité est très têtue. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est bien moi votre humble serviteur, le pasteur Israël Nash. Naoti précisément dans l'hôpital, dans la scène qui est un peu à la vidéo, parce que jusqu'à présent, je suis malade. Je bénis tous les enfants de Dieu qui prient pour moi. Ils ont battu bazo benganga, bazo bon de la peau nangai. Et ceux qui n'ont pas notamment ma cache à Koluba, ils ont grâce à un traitement dans Ozouate, ils ont grâce à la prière. Ils ont oyo boka ki na lisolo pezolo bamaki na zala ki arrêté bakanga kinga ndengai oyo. Cause ya okanganga ezala ki ndoto na lotaki problème eza problème ndoto na lotaki. Moto akopo na coussin, moto akopo na mbeto mais moto pona ndoto te. Eza ndoto na lotaki. Ndoto na lotaki ndoto pona frère na biso, mon frère évangéliste Roger Baka. Na bien ni na pembeni ni na musika na mona kaka na itando yiki na ba télévision ndinga te ya biso. Et c'est pendant la nuit na la like na loti ndoto azalaki encerclé na 16 femmes. On ezalaki message on appelle ça que ouais c'est là qui na kangama. Na ngi juste na ko te justifier te na ko expliquer balanza menenge problème ezalaki ti na tombé malade ndinga na zalelo ti ba kangangai. Na ko se justifier te na zo bandela mais na juste ko expliquer ndenge problème ezalaki. Azalaki encerclé na 16 femmes balata ki ba voile ba osengeli bala. Na tongo na yebaki ndeni na koki ko rejoindre Papa Roger Baka te. Na luki na chaîne na ye na moni numéro moko ezoleka na se ya nini ya bande moko ndoleka na chaîne. Na zu numéro na meki obenga téléphone ezo sonner bazu ya mbate. Na bia autant mo super ko za numéro na ete, tant mo za ba numéro o bachaka na nini, bachaka na ba chaîne. Moyen nini on a co-localisé na moi qui n'a moyen te. Abi bon, na leka na pesa ngo quand même ata na média pour ndoto oyo ko kiko komela ye. Mais déjà na début na pensa ki bon ko benga ye, na zaki na numéro na été. E benga ki numéro moko bando leka na bande wana, mais baba ndepe ko yambela nga téléphone te. Je suis convaincu que Papa Roger Bakaza mukolo nanga na âge. Je suis convaincu que abongola motema liboso na ngai. Et puis natala kaya tout moment na ba télévision nenga denosaka alika directement na télévision na bien. Na pena leka lokwa nenga sala ka seke saka nango mabete.
nga na yebaki te kezalaki infraction na l'équipe ndenge ya lekaka nde napesaki message wana ya 16 femmes zoka elezaki évangéliste Roger Baka nga nazalaki au courant te tango émission eleki na EHP Media ezana bato oyo babengaki nga bayebisi nga no pasteur non il faut loluka ndeko na yo pembeni nasengi bato na bolimbisa bino ce que j'ai fait ce n'est pas bon il fait na luka ndeko na nga effectivement pembeni nasengi na chaîne ba retirer émission wana nasalaki lokwa bana nzambi ba retirer émission puis ba retirer ki émission ngo na chaîne EHP Media ba retirer ki émission alors zokande ko papa Roger Baka a sepela ki nango te akana ko porter nga plainte na IP crime alors moi ba localiser nga zalaki te ne bakanga ki liboso journaliste comme on a papa Brice bakanga ki bakangi po alakisa place nga na zalaka ni papa Brice a qui concédé à la qui s'est placé na vandaka na kauka baye bakanginga tango bakanginga bakena nga na IP crime tango na komi kuna na kutalina colonel nango azape pasteur na pesi papa na nga na bambote mingi ayebisi jeune homme ça va bino je suis bien par la grâce de Dieu ayeko yebisa ngai alobi oza arrêté mais mutu accusé yo eza évangéliste Roger Baka par rapport à un message au Pesaki. Je ne sais pas si je n'ai pas le droit de le faire. Plus de 7 mois, j'ai crié à la télévision. On m'a menacé avec une arme. On m'a menacé avec une arme. On promet de m'abattre. Selon les enquêtes, ce sont des gens que je dénonce à travers les réseaux sociaux sur les détournements, les infamies et les actes incroyables que ces pasteurs ont jeté la République démocratique du Congo dans le port. Et puis papa comme peut sanga ba conseil colonel la bitoza basali ya nzambe tango zui message pona ndeko koleka nango na lieu public te luka ndeko na yo osali mabe makasi ndenge olekaki na papa ona pena nazo reconnaître que na salaki mabe pona message nazo ki pona ndeko nanga neleki nango na lieu public abi d'accord si les champs abengi évangéliste Roger Baka colonel abengi évangéliste Roger Baka colonel a tié libre papa nanga na za pasteur on a zolo beza vérité alors bik tozana c'est type en question pasteur en jeune pasteur on tozana e aza awana IP crime aza to arrêter de tozani awa le j'ai pas dit d'accord a le kalobi na tongo na première heure papa pesinga conseil colonel ebisinga to traiter les kambo lo kwa bana nzambe wana colonel abi ko se justifier mingi te senga ndeko na yo pardon parce que oh sali ezere to sila lokola bana nzambe colonel apesinga sous conseil atala ba PV ba osalisa yo su ba tunyo mono asuki zanini lo baka kandeko na ngasa nini alimbisa ngai tout de mamulukola bana nzambe bakota kinga na kati ya kashote me bataki nga na garde à vue bavandi singa na kiti na vandi wana garde à vue ezesika soki ko no kashote ko futa mbongo po ba esika moko ma mupepe colonel abwaki bachanga na kasho bachenga na garde à vue alors tant on a landi papa Roger Baka zolo bakeno tango bakangaki nganga na bengaki ye pona ebise ke non papa naza arrêté pona yo na tiko benga évangéliste Roger Baka te pe nazalaka na numéro na été. Mes frères et sœurs, que je reçois l'appel de ce bien-aimé que vous dites que j'ai fait arrêter. Il me dit bonjour papa Roger. Je dis bonjour mon frère, comme j'ai l'habitude d'appeler tout le monde. Il me dit comment ça va? Je dis je veux bien. Mais on me dit que toi tu m'as fait arrêter. Je suis arrêté ici au Péprime. Et voilà. Si je dis bien, c'est lui-même qui m'appelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a informé qu'on l'a arrêté. C'est lui. J'ai dit moi, non, on t'arrêtera pour moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dis que tu es pasteur. Il dit non, mais on vient de me signaler ici. Voilà. J'ai dit ah non, je ne pense pas. Je pose maintenant la question. Es-tu passé à la télévision? Tu as cité mon nom, tu as dit des choses. Il dit oui. Je suis passé à la télévision, j'avais cité ton nom, mais c'était une erreur. Moi, je dis, ah, mon frère, on mène des enquêtes pour savoir quelles sont les personnes, qui sont ces gens à qui on paye de l'argent pour m'empoisonner. Na habité so asay la raison nini na habité. Mais na yebi mutabenga ki évangéliste Roger Baka eza colonel pour informer Roger Baka que naza arrêté bakangingai. Alors tant bakanga kinga babotona kinga na d'abord téléphone na ngai, téléphone na ngai zalaki saisi. Er moko a partir ba 19h ba pesinga téléphone, je pense téléphone nango yango eza na poche téléphone ya muke ba pesinga téléphone oyo ya muke oyo ndene tant ba pesinga téléphone na comme la téléphone na maboko ba tu ba vandi na kila ba yebi
réseau mo babengango Orange soko za na crédité soko bengi mutu ki na j'ai voulu soko lokola bato bayeba kite bisika bakie na nga na tindeli mosala nzambe moko j'ai voulu nda rappeler ngai na yebise ki na za arrêté et à cause de mosala nzambe la nesangwa ki opanzana ki bakanginga d'abord nga moko nazaki na crédité la téléphone pour la benga papa Roger Baka nazaki na impossibilité ko bengela de 1 de 2 nazaki pe na numéro na yete nazaki déjà na tonga ko yendenge colonel na benga ki papa Roger Baka tango papa Roger Baka aye na tongo OPJ akomi kotuna nga ba question tabi papa na lota ki ndoto mais erreur nanga na sala ki fena lukande ko nanga pembeni na ndoto wana na lieu public erreur nga dazo reconnaître yango wana. J'ai levé copie de la déclaration du monsieur. J'arrive, on ne l'a pas interrogé. Il a avoué de lui-même tout ce qu'il a fait de mal. Contre des déclarations politiques des gens, contre ma personne, j'ai regardé, on m'a donné son PV, le procès verbal. J'ai lu, je l'ai regardé, j'ai dit, mais monsieur, mais pourquoi vous cherchez des problèmes inutilement? Le PV est là, je ne me permettrai pas de le lire à la télévision. Mais papa Roger Bakaza a on a 5 bolimbisi. 5 papa Roger bolimbisi 4 fois. J'ai dit papa Roger Baka, pardonne-moi, je suis ton frère. Pardonne-moi 4 fois. Na fuka m'a quitté. Je prends mon argent. Je paye pour lui. Monsieur se met à genoux pour me remercier. Je dis mais il faut remercier l'Éternel. Na fuka m'a quitté. Pardonne-moi, je suis ton frère. Papa Roger Baka il faut le bagnoso. Banani bazana simana yo. Papa Roger Baka abimisi téléphone na ye. A continua compte na ye a continua monde à YouTube. A comment la ki sa ba titre ya ba émission ba sala kapona ye. Abitala bato ba titre nini awa. Kenazando ki ba nini. Yo po komi na nombre ya bato yo ba olotelanga bandoto yo eza click mobimba obino sala. Na isi papa Roger Baka eza click te. Na ibi pe click ngote oyo nga na sala meza ndoto na lotaki erreur nga na sala ki il fallait na lukayo mais nga na lekisango na lieu public ba bisinga d'accord ba bimisinga libanda ya bureau papa Roger Baka tikali na muto ya bano sambisanga na bato mususu na kyo vanda après quelque temps ba benginga ba bisinga il faut ndima ko sala vidéo ce qu'on appelle en français l'imputation dommageable. Il reconnaît qu'il a fait une atteinte à ma dignité et qu'il appartiendrait à une relation qu'on appelle association de malfaiteurs. Il y a qu'au démentir. Ndoto oyoyo, olota kyolo bakezaki faux. Et puis ya suka, osenga bolimbisi. Na kati wana ti bazolo balanga wana. Je cite mon frère, le prophète Pachi Bomolo. Prophète Pacha a lobby te, a koki ko démentir te ezandoto. Bozo ko ya ndoto na ye pourquoi? A koki ko démentir te. Mais là ko koki ko sala asenga bolimbisi ndenga pesa ki message yango na lieu public. Na ye ko se justifier te, na ye ko loba makamunenge zalaki parce que nazalaki na hôpital. J'ai vu papa Roger Baka azoleka pe aleli. Na ko lela papa Roger Baka lobby akangisa kingai te. Betanis que plante na ko nezalaki na kombo na ye. Là de 1 Dédé à l'objet qui a foutu la kinga amende. Tant qu'on a mon vidéo dans l'hôpital, tu gagnes. J'attends 19h40. Mes frères, ils donnent leur petite contribution. Je prends mon argent. Je paye pour lui. Parce que mon taco qui est un bon amende, et ça prophète Pachi Bomolo. À côté qui est un bon amende pour la fouta. Amende, oh, bah, c'est la kinga dans la télévision. Tu as montré des disques qui amende dans la. Le quoi nazana mutute o akosela nga ba démarche, j'ai appelé le prophète Pachi Bomolo. Pasteur Bomolo a ebsinga bi discuter nga na oya kotikela yo mbongo. Na discuter prophète Pachi a kotikela nga mbongo. Naza vraiment surpris ya koyoka papa Roger Baka, il est azoloba, puis il est en train de pleurer. Tu as accepté d'être insulté à cause des doctrines. Voilà. J'ai encore pleuré aujourd'hui. À cause des JF informés, à cause de Alina, à cause de tout ce monde qui ont pris le temps d'être insultés en m'insultant. Tu m'as dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Et tant que vous avez raisonné, je vais vous dire que vous avez abandonné le makambu makashi.
Ce qui est hindi, on a commis kolela. Ata ba parler ba on côté ba bien mon nom na elongi na ye aza innocent. Quand j'ai vu cela, na raisonné ami na nga oyo. Papa Roger Baka article ko futela nga amende de terre ya l'état pona bima. Amende à l'état na futaki na futi yango na mbongo na ngai moko ezalaki mbongo na ngai sombela ba ofele biloko. Papa Pachinda edaki ngai po aya kotikela ngai amende wana. D'accord. Papa Roger Baka tokani ki na sala vidéo na senga bolimbisi ya bimi na ye akeye. Na absence na ye la salle plus ou moins 3 vidéos. Tango waye ayoki yango le bité ifuna bandela. Papa Roger Baka na senga ki pardon a pardonner kinga maisaki na ba condition. Condition ngo na démentir message, moi j'ai refusé. Tango aye. Et puisqu'il a fait une décharge de ne plus les reprendre et que quand il sortira, il ne fera plus ça. Laissez-les partir. On dit non, ça ne se fait pas comme ça. Nous devons appeler le présentateur de l'émission et lui, parce que le droit des réponses, pour ceux qui connaissent la télévision, c'est fait sur la même chaîne avec les mêmes personnes. Moi je dis non, c'est pas important. La police criminelle, a dit singa na bandela na misu na ye. Après singa na ba piste ninga ni na olobela. Na ninga na koloba susu makambo te suite ya mensonge. On a moni. J'ai confié Papa Roger Baka vraiment acteur à retourner film bien. Suite ya mensonge, on a moni ndena leki. Tant Papa Roger Baka ko si kinga a futela kinga man wala les infraction te. Infraction comme na zolo baboy pour na kine susu IP crime. Papa Roger Baka lobi a futelinga amende. Tant Papa Roger Baka zongi na page na zalaki a sengi na bandela ko sala vidéo na misu na ye. Vidéo pe et salemi. Na vidéo na nga na démentir te pour pas que musuba komela kinga ki na démentir non. Na sengi bolimbisi na loba ki boy. Bana nzambe nyonso oyo na lezaki bango ndenge na pesa ki message ya Papa Roger Baka direct ne sikana lukaye pembeni na ye na message na lieu public ba pardonner ngai et puis Papa Roger Baka a pardonner ngai. Nebi que Papa Roger Baka zala bituma me batu mingi ba profiter na vidéo wana po ba détruire ba limbisa ngai ndenge na pesa ki message na lieu public. Mais eza ne sika mon côté nga Israël nage la tikelo koloba ke ndoto wana eza lokuta eza ne sika mon côté. Simango tant Papa Roger Baka moni vidéo na zala ki tellement content. Ezala ki moko ba condition avant batika ngai. Je comprends mais comment kini le quoi on appelle ça qui message yango na EHP Media il fallait pardon na senga kele kaka na EHP Media. Je connais EHP Media ba ki kaka ke na zo démentir. Moi ba boya ko bango ba boya ki ko legisa message parce que eza propreté yon nzamba la gisho loko na suko démentir. Monsieur ne faisait que pleurer. Il demandait pardon, mais je ne sais pas. L'audio que vous avez entendu, il disait ah, donc vous tiquez là là. Bon, il y a un coup fort. Donc vous venez dans cette émission. Maintenant, ce que vous avez pour vous diffuser, quand madame a refusé. Ils sont là, ils connaissent la vérité. La vérité est très têtue. Tant qu'on peut expliquer, Bango Balobité à démentir, à sengi pardon, des bacs comme tu convaincu, mais ça que ça nini et les cas. Alors, appel au bozo kato audio au bozo yo kawana, ngam tuna benga ki monteur ya EHP Media, kombo na ye Papa Nata, ngande la benga ki Papa Nata, na komi ko supplier na bi réseau kende. Na zo banga le susu na la awa. Po d'abord na sana ba ofene na boko la. Ba misu ba ninga ka va balia fonga na sala. Mutu nyonso suki ba kanye na kasho za na susi moko abima libanda. Na bi bole ki selanga message wana papa Papa Roger amona. Papa Roger soka moni ba kotika ngana bima ngande mutu na benga ki na téléphone oyo. Ba moko monter ebisinga est-ce que évangéliste Roger Baka za wana na téléphone ngana lobi tozana awa nde na passé ye. Eza tenenge bandolo baki ye moko mutu abane ko benga te. Ezala ki ngande mutu na benga ki. Mutu atindela nga pe unité po azaki libane ezaki prophète Pachibo molo plan zo moya ko benga batu na informer bango comment makambo yo tani e tambola. Nde bo mona na odemo na bi Roger Baka yo na passé Roger Baka papa na biso Nata. Nde papa Roger Baka komi ko loba ko o pesa na titre o ba ko tia na vidéo nga la sala ki ke titre o boka ki azolo bana ke no parce que les nage à démentir sur bablo komoko bandengo wana. Alors nde papa Roger Baka komo loba ke no nani monter komo pondela la papa Roger Baka ba fait retirer ngati alobi non na sali boye po batu bakomi ko sakana na kombo na ngai po batu baye bake je suis capable d'arrêter plus de 40 personnes
ezalaki makambo ndolo na téléphone ngai biso pe toyebaki te que na téléphone ya moto tobengaki ya registraka maloba o moto asalaka nini alobaka toyebaki na biso pe te ça va ba balancer tango ba balancer vidéo papa Roger Baka azalaki tellement très content na ye na biso ngomoni militaire na yo tala ba commentaire ya bien yango yo esili na futi amande na ngai moto elaki nga amande eza papa na nga Pachi Bomolo nde elaki nga amande na bakonzo basambisaki biso bebe na Roger Baka bayebi nga mutu lafutaki amande na ngai na ebite tango bakaki papa Roger Baka azoloba ke ye mutu afutaki nga amande na ebite so bamilobelaki nini kati na bango vérité za oyo nga nazoloba mais na nyonso na nga nazo reconnaître faute na nga jusqu'à présent il fait na papa na nga na en privé nga na message wana na lié public kuna na kati ya parce que bakangaki nga nafuka mangi papa Roger Baka te nafuka melie naza pe na clique ya batute oyo bapesa nga mbongo pona lukene makambo banda na botama c'est toute première fois dans ma vie zamba pesa nga message pour na évangéliste Roger Baka j'ai compris na nyonso wana ezelo komoko évangéliste Roger Baka aningaka te bazwele ndoto ama c'est que moi j'ai compris évangéliste Roger Baka ninga balo tele bandoto ya malamu na komi neta ope na zobe la suite ya ndoto na lotaki ya ningaka bandoto ya boye na loti e ifazara na lola côté Angelou Gabriel côté Dina Bala côté Yesu wana mosala nzambe ya solo ce que l'hôtel papa Roger Baka ndoto amabe ce que continue na ranger bateau ba osanini ba bundisa ye aochona mulongo bateau ba chela ki poison aochona mulongo bateau ba lekisa ki arme ngana lota ki juste ndoto et ndoto na ngande ekrelenga boy continuez à insulter mais je dis à vos femmes et à vos enfants regardez ce que papa est en train de faire il a insulté Baka pour avoir été menacé, pour avoir été intenté d'être tué. Ils m'ont insulté. Il ne fallait pas que je mène des enquêtes. J'ai été insulté pour avoir travaillé pour libérer un frère. Qui a dit qu'il était orphelin de père et de mère comme moi? Une fois pour toutes, na osenga lisusu papa nanga Roger Baka a pardonné ngai. Naza na posa ya kimia. Tango na zolo bawa. Tango nazaki na hôpital. Papa Brice a qui filmé nga bande ko boyoka papa Brice a ko filmé ngai papa Brice a tuninga boni santé na bino un peu savant na ozoba kisi mais batindi ngai pe na sa test ya poison ngai eza la chaîne moko te na tikela koloba pe kondima ke ngai eza na poison lokola ba mona ki nazo sala ba crash na makila batu nyoso babanga kaka mais ka pena mais eza proposition conseil sa test ngai lobi te ke no eza na poison mokolo vidéo wana eleki papa Roger Baka talango abengi prophète Pachi alors bi makamunde kono abino nazo sala est-ce que zo ba makamuni nazo luka poni nazo teka pona yebwe après 2 jours bato bakanga kinga bakomi ko luka nga na ndako ne na zamu na kimi ndako na nga mo na vendre na ndako na nga ezate parce que na simbi le tout puissant bande konanga je suis très déçu ya moment na évangéliste Roger Baka zolo bakeno afutela kinga mbongo ponga na bima nazaki trop déçu évangéliste Roger Baka lobike eza yete moi j'ai appelé évangéliste Longa pour epsa Roger Baka amekana ko pekisa bato bazwa kolukanga na ndako bande kona ngai problème o komi singa na niveau pe tomenga malade déjà problème ya ndoto na ngai tango na komi na hôpital docteur ayebi singa lobi papa passer stress pe belisa ka mutu bimisa malade na nzoto lokola mbala liboso ezalaki yango bakanga yo nga na zala dossier mon côté na parquet c'est mbala liboso dossier na nga yango côté na parquet c'est évangéliste Roger Baka ba stress pe yango belisa yo tika ko raisonner mingi bande konanga nazo senga bolimbisi to me peuple nzambe wapi bato bazo bunga na bajara ba comportement oyo na sengi bolimbisi na évangéliste Roger Baka une fois pour toutes na lieu public a pardonné ngai ezalaki ndoto on a lotaki évangéliste Roger Baka pardonne-moi. Évangéliste Roger Baka, pardonne-moi. Tika vinangeza la peine vivre, nenga bagnos bazo vivre. Évangéliste Roger Baka, pardonne-moi. J'insiste. Évangéliste Roger Baka, pardonne-moi. Évangéliste Roger Baka, pardonne-moi s'il te plaît. Balingi siko ba changer nga forme. Bala tsanga likambo na makasi ki nga na lobi ke banda na otaki kasho ba cheninga poison. Nga na lobi te ke banda na oti kasho na za na poison na lobi bongote. Mais banda na oti poison na zo kanzo to na nga malamu te. Pour na docteur les appels ba stress ne bimisi nga malade na nzoto bande kona ngai nazo senga aide ya prière na bino nazo senga aide ya ba conseil na bino
une fois pour toutes les sources dans le lobby, na osenga bolimbi sine évangéliste Roger Baka a pardonné ngai. Mais ce que moi j'ai compris, papa évangéliste Roger Baka balote la ken ndoto ya mabete, fo ndoto ya malamu. Avant dina lola esika moko na ba angelo. Ce que l'autre est ndoto ya mabe, au continent arrangé banguna na ye. Bato bachaki munduki akoti si okuna. Bato bachela ki pozo koti si okuna. Naza na complicité moko te na bato ba pesa ki ngambongo pour na détruire vie na ye. Ngamoko nazo souffrir. Na vanda kana studio. D'ailleurs, na sengaka aide à tout moment ba sunga ba ofele. Muto ba pesi émission, il faut ba chepe la vie ya bien. Atambola mutuka, atambola mbongo. Amande mutafutela ki nga ezali pachi bomolo. Mais je suis très déçu que papa langa déjà zolo ba ki yé mutafutela nga amande et puis na suka zolela na hôpital to gangi. Ngai naza la posa makambo e continuer. Toza bana nzambe. Tout homme est faillible. Mutu nyonso na vie azana berere. Papa Roger Baka a pardonné ngai. Naza na ba relation makasité kaka Yesu ndé na relation. Ah na zolo ba o mona ka ba yele susu parce on na zolo ba ezaka ba infraction. To nyonso na zolo baka ezaka ba infraction. Et puis na la police na lobaki boy. Ba bendangi nga matoyi ko sala lisusu vidéo pour na évangéliste Roger Baka te. Mukolo oyo ko sala ba kokanga yo lisusu. Oui, mukolo nga na ko sala ba kokanga nga lisusu ne makambo yo nga na sinyaki pe kuna pe na ndimaki. Ba lobaki boy. Soki na zwi ndoto na lukande konanga na pembeni na ngo susu na lieu public te. O eza ndoto te na loti. On est juste ko expliquer ba to makambo ndenge sala nini ndenge elekaki parce que papa Roger Baka a menti que yende muta bimisa kinga que yende muta kangisa kinga te a menti les enfants de Dieu. Pena profiter na occasion ya la limite papa Roger Baka. Il y a des choses à lobby la mona ki ngweza vérité te. Na limite papa Roger Baka pa limbisa ngai. Toza bana nzambe tukutana na nzela to pesa na mbote to yambana. Makambo on a lobby aussi concernant évangéliste Roger Baka na lobela kango isusu te. Soki ya koleka lobby nga na lekela kango lisusu te pona lobelango. Nga na leki pona se justifier te na leki pona lobalikambu ndenge ezala ki pena nga ki koleka te. Mais loko pousser nga na leka tango ya lobby keno ya mtafutela kinga amende. Bible lobby kondime ya na oyoka. Voilà. Et papa Roger Baka n'a pardonné yo. Yo peut pardonner nga to tika la bandeko. Nazo senga na basala nzambe nyo soto cha kimia. To finga la te. Kwa mission mosu na moni pona makambo bato bakomi na kofinga. To finga la te to cha kimia ekota. Nazo interdire ba chaîne ya YouTube ba oluka ba base ko cha ba faux titre. Pour mutu muso mo na sali mission ba yiba che faux titre. Eza ko pelisa moto. Sika moto epeli ba bendaka ba kondi po moto ekufa. La sengi kimia ekota la basali ya nzambe batika ko sala ba vidéo ya ko insulter. Batika ko sala ba vidéo ya ko insulter kimia ekota. Il a pesa numéro na nga téléphone na bana nzambe nyonso. O baza pe na ba conseil ya opesa ngai parce que na nzamuto. Mon numéro de téléphone est plus 243 89 72 32 229. Na sengi susu bolimi sa papa Roger Baka. OK la ngama wa parce que na za ko kima ndako na sina kimi ndako. Et na ombeta hôpital ko futa mbongo mikonyonso na ngote. Asola na batu na ye batiki la ngama wa na zonga ndako. On a zaki nangwa ebele to ya mokia koloba ngona mena osinga toujours pardon papa Roger Baka a pardonné ngai. La zala cet état ya obela oyo à cause na naza frère na ye a okilanga mawa. Voilà et merci beaucoup.